Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi Epenge Fofana nazana Kinshasa, mais awa na se retrouver wapi na quartier na Bita o ezana quartier ya district ya Chango commune ya Maluku. Po ani na ye na Bita moto nyonso na Kinshasa to na poto ozana sengo ya kolia pomme de terre, ya kolia madesu, ya kolia paipai, ya kolia aubergine, ya kolia concombre, ya kolia biloko ebele oye utaka na plateau de Bateke. Okolia madesu tu utaka ka Goma kati. Même na plateau de Bateke awa madesu utaka. Lokola télévision eza radio te tozana mama na biso diaspora auti Belgique. Nini oyo Epenge Fofana a déplacé na Bita. Depuis Bita et Salama Bita, batela ko bénéficier de maïté. Ba vivara na Mayambula. Lokola télévision eza radio te parce que ta on a lobby. Olie bango moko bateke balobelango batikala ko lobelango ti. Eza na bana bateke baleka ba ministre, baleka ba gouverneur, baleka ba conseiller président de la République, baleka ba bourgmestre, mais ba kanisa pour l'intérêt général ti. Ba kanisa pour na mabumu na bango. Mwana muteke wa teki ba mabele po asoma lupango na lingwala. Asoma lupango na gombi. Mais lelo eza na mutu oyo ndetolo ba keno ati tribalisme. Muluba akotika Kasai make na plateau de Bateke. Mutetela akotika Sankuru to akotika Lubefu, akotika Onaloa, akotika Lusambu, maye kosala makambo wapi na Mwanda, na Congo Central, na Boma. Bota la geste ya Marie-Hélène Mulumba nini asali. Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi eza oabino Epenge Fofana bokomona lolenge keno totiki ville otoyebimi kozala na Gombe, kozala na commune ya Kinshasa, kozala na Kasavubu, kozala na Ngiringiri. Na se retrouve toujours na district ya Chango. Po boyebi keno Chango ekenda ti Mongata ekenda ti Bukangalondo nde séparé na Bandundu. Mais awa eza mboka bato bapi epiana parce que boyebi kazali Bourgmestre Maluku. Abima comme député national, député provincial. Mais rôle ya député zanini. Et ça qu'on a garde corps te. Garde corps eza population ba vota kio. Garde corps eza bato qui no ba pesa kio ba voix olobela bango. Mais awa to se retrouver wapi. Na linga ba kolo likamba mi lobela. Boyebi keno Epenge Fofana a se déplacer na Diema Kesela. Bon moni nzela. Azana 85 km. Mais c'est na zo muto aza awa a fait ko expliquer nga balalaka ndenge nini baliaka nini pe awa bazalaka na nini. Est-ce que bazana courant? Est-ce que bazana moi? Mais rôle ya député musana eza nini? Mona mboka bote na yo. Comme nga Epenge Fofana naza journaliste ya tokomi wapi. Ya mona lati papa, na lati patron nga mona mboka Eliezer o aza député national élu ya Lukunga mais sengeli alobela bato nyonso parce que mandat eza national. Kombo na yo nani? Kombo na nga Blanchard. Ota la caméra. Awa toza wapi? Précisément awa toza na plateau de Bateke, village Bita. 80 km na place toza awa. Toza juste na commune ya Maluku. Ça dit awa na Bita vous vivez ndenge nini? Bon. To vivaka, mais to vivaka na passe. Premièrement, passe no ya makasi eza passe ya mai. Eza na bakoko mususu baza na Bandundu na Equateur na Congo Central na ba coin akokisi aza 100 ans azala na courant te mais aza na mai na ye azo vivre normal. Awasa makamni nyonso normal. Biso problème nanu ya makasi tozali nango ya mai. Na Bita. Na Bita premièrement na village Bita. Pe plateau Mobimba. Tuna pa mai. Bita na kata plateau. Eza na kata commune Maluku. Donc toza plateau de Bateke. Po ezaka plat côté eza espace ya minene ya kosala ba misala ya bilanga ya ngamo to benga ngo plateau de Bateke po eza plat. Toza mais juste na commune Maluku. Maintenant difficulté, tel ça biso ba difficulté oyo bozana ngo awa.
po yango ni même ata mokonzi mboka za na il faut asalango mais avant salango esengali ba représentant na bino nde bayaka vacances parlementaire nde mokonzi mboka asengaka bokendaka na babase ba vota bino neti bape epia na koya awa azwi passe na bino ya mai passe na bino ya courant qui concerne développement qui concerne agricole nde bakokende batomboli yango nde baye kokipe bino après toyeba pour le moment awa eloko nini eye pa na bino toboyambi nini. Merci. Awa toza na souffrance premièrement ya mai, deuxièmement ya courant. Na banzela po babiloko ba village ezebele. Banzela po babimisaka biloko awa na prince. Biloko ezobima na pasi soko moni ba moto ndenge ezokota na mituka elaila na banzela okoregete mais toza na babiloko ebele ekobima awa na prince mituka ezoya ezoki na centre ville ezotekama bandeko na biso baza na centre ville pe ba bénéficier mais toza na banzela ya mikete dede toza na pasi ya mai toza na pasi ya courant mais nzambe asali biso grâce nde tozozwa mai mais koloba na ba député moko te bango bayaka soki tovote bango bakei après 4e année bakoya kozonga 5000 na polo po ovopese sous mandat yaki omane patron mais biso policier zo bagarde biso ka kotelenga na boto sombaka bido ya mai nelanga kala mingi te soki tokomi 6 mois tokoti elanga tosombaka bido ya mai 1000 francs. Maintenant na minute oyo namoni depuis touti penda die makesela tomoni ba banderole batie maman, batie chef de l'État, batie forage. Depuis Bobanda Awa, est-ce que fondation est à Awa? Est-ce que vous avez une fondation? Pour une fondation à Polo, une fondation à Affiche, une fondation à Noko, mais fondation ni Boyambi A, on a monopolati. Où est la fondation Maman Marie-Hélène Moulumba? Aza maman, aza diaspora, aza député, ministre répété, aza mwana poto, aye. Aïe Robeta tour côté na plateau de Bateke. Pour tout le monde a des fois tout le monde a ceux qui montoyer, bah ceux qui na ba gombe, na ba ma campagne, mais yé a intéressé qui kuna été abaki aya na kota la ndenge tellement ça na mboka na ye Congo ndenge bande koni bazo ko vivre. Erayi amoni souffrance ya mai. Premièrement non ezana mai nan. Pour l'eau c'est la vie. Tout na to keno ligamba mai. Amonaki mai ezaki passe makasi, batu ko vivre na pasi. Mai batu basala bilanga ezate po mai ezate nde ya mwana mama azaki mokana lobi nazo bunana ti la bino mai mais tellement ba congolais to linga ba ventir batu bazomona ka nyos tu a longwa bazaka bongo balobaka bongo nde esengo ezali makambo mama lobaki lelo ekokisami. Merci. Tango balobaka kombo mutu mutango d'abord de wana. Ce n'est pas du rôle de tout le monde bato mususu kaka atindi ye moko ayaka te. Ye moko maman oyo bauti kotanga ilanga kombo ye moko ye wana na vola. En tout cas, aye ko vivre misala na bazali bayeba a tuzana batterie ya mai ne tumone na kade chalaka eza déjà ozo assurer bato parce que maman zawa zami tunaka tozotuna oyo zespère na musala na chef mukolo mboka ye wana ko déplacer koya a pour ba congolais balembi ba polo balembi ba photo tango moni ya telemi boye population baza derrière ye nga mopandisa ngona ye parce que ba fondation to mona biso ba photo to mona ba promesse to mona ba bâche devant chef yo wana te ba boy koloba akoloba après so ko personne ba moni mai yo attaque molambi ndo yeli biloko lambi ti le bano ya suki ezali le banga ya suki ezake mai ezali kozwa mai bozomona ngo kala mingi te zomona balingi nde ba vivre lokoli ofongola motema ki mai ezali na mai asalaki mai soki ya peme tomona tomeli tokosopa masanga etandi nyusu amen les ensemble bato eza ensemble soki bakobenganga mfumu mpona population alors population vaza na esengo mpo bazwa eloko ya kitoko après mai mama kuresa nini ezalaka esengo bosentir ambiance boye komona fumu ya nkulu boye nayebi te papa eske nakoyeba sekre na ye nga moko naza mwana chef coutumier naza koko ya chef coutumier
yo attaque chef coutumier ba passe à population a besoin de mai na hôpital na lingina ba d'abord ozwa ki sango ndenge nini na radio publicité ndenge okutani na ye esengo na yo ezani bon esengo na ngai nazwaki na radio te na publicité na ndoko oleka tana ye awa na monima na tuna musala ona zwa expliquer ngate mama moko ya awa yende mtu ngabite ngana par na ngabite ngape na osala effort na kutana mama soki mukola ya busina lengai na koya na kutana ngoki na sala effort ba benga na sai pas même 15 minutes mage kameza na sena ketch na yevu matu kutana po mama sunga biso azana député te azana ebige na nzela na ye ba effort ça o ngapi na koso mic na bato ya boye bino attaquer ba chef coutumier ne balobaka ke non papa nda kangaka mwana na ye papa nda batelaka mwana na ye yo attaque mfumu pisi to aza mwa mobali te aza mama mwana mwasi pe aza mwana yo koloba nini attaque papa ya komona mambo aboye papa na ebike biso ava tobotama touta na nzela ya mama mama nde mutu basalaki biso tobotama na ebike na nzela ya mama azala na susi ya bana biso papa na bamama toza différent ngai nakoyobotana ngai na tiki mwana me mama azala na susi yango susi na ngai na ye nakutakala mama na susi ana asalanga mpe implice na mboka na ngai monende ngai na nsene aza monene me aza moke le mosusu alemba na ye me evre na ye yango nde ezoloba oui kozala monene to moke yango te moto esala baaction action eza na volonté na moto okozala no monene mpo oza na mbongo ebele mpe oza na volonté tomona mingi baleka bade baza na bambongo basali badiscours mais ekona moma wana tosengi baedi emona ye te combien baya ana bita awa mais otala mama na façon na ye atie mai eloko moko eza très nécessaire eza na esengo ya komona ye kofanda na ye mpe sika moko naza na esengo makasi ngai naza ata mama alobi tokima mbango nalande to wapi na kolanda ye fozwa numero po awa ozwi ka présence mais fo na kuzu po ozwa tshombo nazwa numero mpona nodérange mama azwa kimia te kote na ngai azwa kimia te mama olobi nini soki abike tokende wapi na kolanda ye kaka mbango po toswane susi na ngai ezaki mama soki mpe nzambe akosunga ata na mboka na ngai asengi bima aide bima mai eloko ngo naza mosika te awa pas même 6 km bana kutu baya otanga marie d'être aux écoles secondaire nane ekoti te primaire secondaire bayaka yango bima eloko ngai na yeli yango osunga ngai na population eza ngambi na population nyonso te mutu asala démarche eza ngai ça va kasi boye na ozwa bacoordonné na yo comme ça na osala programme maya tokutana namona mpe village na yo comme ça natala toyokana mpona mai totala eloko tokosala démarche tokosala mpe mpo tomemela bino mai mpona asali ya minene nzambe akopambola ye mbala tukutambola ntango akomasa ye akozala litu ya minene mbala ya nsima mpona na bisa bayaka wa akosaka biso balobaka te likambo ya mai me mamele na ye alobi eloko te kaka kozwa avec aksa nasepelini mameleni lokola ye mameleni aza mama na biso lanchara yambi ye aye kofongola mai tosepeli makasi mameleni lokola mai ekomami alobeti maboko angata likolo mai oyo ebonga lokaki ezala tosenaki ezala te akende likolo ozali na mapamboli na yo ozali nsima ozali na ndebateli depuis mboka oyo ebanda mokili ebanda banda Kasavubu Joseph Mobutu Laurent Désiré Joseph Kabila lelo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 5e président tomona pasi soki tokomi na 6e 7e 8e mois na mboka oyo otalima yo biso tomelaka incroyable mais vrai café mais na kotala mama oyo tozoka mama Marie
biso tokanisaki mama Marie-Hélène Mulumba tokanisaki aza munene pembe mulai suki ebele nzoka te aza na ye kaka boye nde yango toye kopesa elongonya lelo bajeune fille na biso bakobima propre bamama na biso bakobima propre mpo na mai oyo ye asili kopesa biso mama oyo osaleli biso ezala ya liboso te ezala mpe ya suka te okontinue me nzambe nde akobakisela oyo esika yango esa nini boyi koloba nini na président de la république parce que bato yokana nu bato ya boye nde esengeli baya komema mpenza kombi ba chef d'état na babita awa lelo boza na esengo na moyen na ye moko aza député te aza ministre te mais bato ya boye nde esengeli bazala ta baakompagne vision ya mokonzi ya mboka le peuple d'abord nde yango mai courant balala malamu hôpital okoloba nini na mama Marie-Hélène Mulumba président de la république aza na besoin ya bato ya développement bato baza na souci ya population aza mpe muteke te maza congolais juste ngana koloba na excellence le numéro 1 de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le fils de ce pays parce que biso tolukaki bazalaki baperdu mais cette fois-ci tozwi soso ya mboka. Alors mokonzi ya mboka esengeli na ye asala na bamama Marie-Hélène mama oyo aye na cadre ya propagande te aza na famille na bita te bita pe toyebi te d'ailleurs maman c'est ma toute première fois namona yo oza mpe na ndeko te mais elle a pensé ke na bita bamama bazali aye kosunga biso yango na koyebisa excellence voilà bato oyo esengeli à la place nde bango yeyo na volonté na ye na mbongo ya gouvernement te na makanisi na ye aye kokanisa biso bavillageois tosala asaleli biso mosala ya kitoko emonani na miso ya bato depuis ndobotama tosikala komona eloko ya boye te vraiment excellence kanisa mama oyo mpo na mboka na biso bita. Je vous remercie. Mbote papa na ngai komona nga epenge Fofana mwana mukie me nabetaka mbunda bakolo babini namoni awa Marie-Hélène Mulumba mama amemi mwana na mukongo mazotoka mai me robine yango ekawuki te namoni matanga deja po ekota na kati bomoni mai yango tomoni déjà exemple déjà ya liboso ndenge esote ndenge epanzani bana mboka babeti maboko balobi ke natuna na mama likanisa yango mama yo ozweli yango ndenge nini mpo awa na biso na plateau badepute baleki ya lolenge na lolenge likanisi oyo ezalaki te ozweli yango lolenge nini bakoko na ye baza na bita te baza na kati ya bita bakoko eske mama papa abote baza na ndako baza na ndako awa te lokola aza congolais bazali na kati ya mboko kasi motuna na ngai ezali plipire bakoko ne bazali awa po ete namoni teo otaka me likaniso me tomoni mama ya solo aza moboti abotisi ebele mpe asungi amelisi biso mabele mpe mai lokola topesi ye matondo mingi na nkombo ya nkolo Yesu Masiya esengo toza nango na kati ya bita toyebi te mama mokolo mosusu tokomemona mapeka tokotambola na yo bita mobimba mama natuni ke likanisi oyo ozweli yango wapi mpo bato ya lolenge na lolenge baleki awa basali yango te joa mpenza. Merci papa na nga mbote kombo na onani kombo na nga ewa fidèle namoni awa masanga eza te me esengo bato mosusu balangwe bazomanifeste yango ya yo kwiti oyo namoni oyo nini yango olangwe bo esengo na nga ezali ya liboso naza muteke to naza mutuke mabele bakolo Kinshasa mpe bakolo plateau donc esengo na ngo eza kende namoni mama Marie-Hélène Mulumba aye kosalela biso pompe donc lelo biso tobénéficie mai parce que tolaki vraiment na crise ya mai tozoluka badepute oyo bakoya koya kosoutenir biso tomoni bango te tomona badepute babima na bateke bavotamaka chaque 2006 2011 eloko moko basalaka te bayaka koflate biso si tokomi na après ya baélection baye flatterie bayeli biso ba Thomson bayeli biso ba tricot topesi bango bavoi si topesi bango bavoi ata bakei bakei libela ka ndenge omoni mungu ekendaka na kati ya nzungu na soupe donc nde bango mpe bakendaka si tokomi na momaka baélection ebandi baye koflate biso
lokola tozala biso bato mo toza bazoba yango toza kovote bango. Mais pour le moment mama eleni biso miso fongwami miso kominga eloba mubutu do mama na biso yeyo oyo biso tokosepela ye ti kilo koya ya Yesu Masiya nde toza na sima ya mama eleni mulumba. Ngai nazali ingénieur Jean-Marie Bonzembo Ekotomba. Nazali coordonnateur provincial du service national de coopératives et organisations paysannes dans le ministère du développement rural. Mama Oyo, Marie-Hélène Mulumba, nga nazali na kati ya fondation lokola expert consultant. Ngai nde mutu na mema ye na plateau, na tambwisa ye na plateau. Pe toyaki na bita mukolo moko boye, tokoti na dispensaire. Amoni tokoti na laboratoire. Amoni microscope, amoni balam, amoni bambetu, tanga bimi aleli. Aza député te aleli. Souci oye azalango na mboka oyo. Aleli na tambwisa ye ti na nkieme na koleka dumi na tambwisa kuna soka moni bana mike soka moni population ne baza ko souffrir. Alors, tout cela, et la question de volonté, na éducation de base aussi. Éducation de base, na détermination, comme ça, les camarades. Hein? Donc, on est à diaspora, oh, parce que la diaspora, va finir mimi, hein? Ah, concevoir la valeur bazanga na kabula kabanga. Il y a mon tout le bazali, le corps à moi seul. Atika mboka bébé, le quoi bébé, hein? Mais t'as la zongi, mais ça la minène. D'où matako basengeli, bazala à côté à mon konjamboka bangoyo. Merci. Maman na mbote. Mbote papa. Kombo na ona. Kombo na ngai Zizel. Nengo za boza na beso batongela o immeuble te. Mais susi na eza kozala na hôpital ya Malunga, kozala na mai, kozala na makoki ya kotangisa mwana. Ndengo mwe na mitio mama na yo kabola yo poloti. Ndengo za na mukumba bosusu na hôpital ya Malunga ya kobuta. Mai pe ya kosokola mwana na yo ezala. Oyikoloba nini na mama Hélène? Na koloba boye na mama na biso Hélène. Are Hélène Mulumba. Seka yeko sala biso eloko bien na boti bana nga 5 ya mai ya passe. Bakushe zo kuba. Mais lelo nda nazo bota na yebi na osokola mwana na bakusha bien. Seka yenzamba pambola sala makambo minene na hôpital etongama awa na bita. Poto sepela. Na mona keka yaka na quartier na biso to yamba ke mele to moni eloko boye na longwe nde na yeko tala na zaki ko bele ya kolala ngabi na ko mona mai mama Hélène Mulumba saleli biso. Na ye pona sokola ngo. Yango na yelelo na ya kotala ngo penza na sepel makasi. Na moni ba peso ki cité motoki hein. Na toki pona mona mai na uti kuna koto ya quartier ba bengaka atonge. Yango na ye na mona poto yoka bato ba lo ba eko bonga te ko sala boy biso to ba ke ko simba to e poto sokola quartier pe e mona biso ndenge to ko pola. Merci maman na ngambote. Mbote papa. Attaque représenter ba maman ya bita to sali moi parité. To sali moi. Awa na bita ya bino esengo to ya bino bosenga eza immeuble te. Eza polo te, eza Thomson te. Mais ya komona lelo mama Hélène. Eloko asali. Oyikoloba nini kotalisa mokili na nini? Bon, na kotalisa mokili ke mokili eza munene te mais eza mukie. Na mukie wana mokili ezali bolobaka basi batongaka mboka te mais basi oyo baza na bakanisi ya bomoto batongaka mpe mboka lokola mama Marie-Hélène Mulumba eloko oyo asali baprésident ebele banda to banda totikala komona bango te basala eloko oyo mama Marie-Hélène asaleli biso na plateau de bateke bakoya kaka na lokuta na bango baye na mwa bamaputa moko nzulukable ya chasse na mwa Thomson esila mai na makila bapesi biso ale tovote bango kovote biso tokovote bango bake bazowela bajipi na bango bazwi compte para bafamille na bango mais mwasi oyo asokolaka mai oyo azalaka na susi ya mai lokola mama Hélène akaniseli biso bamama eloko oyo
toza na esengo tozobuka mabolongo na se nzambe abakisela ye akanisela ye na bolamu asali po mai eza vi ya bato mai mpe eza bomo ya bato soko obeli osili mai na nzoto bakozongisa yo mai soko olingi olia mai olingi osukola mai olingi osokola elamba mai likanisa mama Marie-Hélène Mulumba. En tout cas, ceux qui président de Tokoki ko voter à la président. Na vote tokoleka na 5 misapi po na ye. Na bana na biso ba bébé toko voter maman Marie-Hélène Mulumba. Po ye azape député te. Mais bolamo ya sali koleka ba député belé ezolekela biso. Ezolekela biso te po puisque ba député bakanisa ki mukileza munene. Mais mukili o ya Nzambe eza mukie. Yende aza Moïse. Oya yeko bikisa bana Israël na mokili Egypte na bamai ya mazipa ya potopoto bazomela bazosokola balambela d'infection combien soki ba docteur ba ya mindele bazotala hôpital pe ya Malonga ezate oya kozala likanisi mobali ya tuti tolo alobake akoka na Marie-Hélène aya totala ye mais akomona na te azate ata mukolo moko. Merci. Merci papa to sepeli na mama Marie-Hélène. Na nini asali nini? To sepeli asali eloko moko ekamwisi biso na kati ya bita. To sepeli na ye makasi ndenga bimiseli biso eloko aboye. To mona na ntena mboka na biso mai ezochola. Vraiment to sepeli mama oyo akende liboso azonga simate. To sepeli na ye makasi. Baso kokosa biso ba député bususu na Maputa na basoso na nini nini. Aya liputa wana funa sokola ngo funa zalanga funa mai soki mama Elena bimisi mai te en tout cas elingeza la passe na kati ya mboka bita. Merci mama to sepeli na yo kende liboso to ko batela ngo botela biso hôpital pona bana na biso vraiment nzama zwa lokumu amema yo vraiment mulai penza mama umela papa na ngambote papa na lingi na ye banga epenge Fofana bongo yo bon ngai mbandele mututa Roger eloko nini ezoleka awa eza fête eza collation eza ni bon eza fête te ezali pona ngai to pona biso eza événement moko keno événement oyo keno to pona to tafani na bita bale bakawa boye tozali na carence ya mai eza musika bakoza mai te mais lelo Nzambe asimbi motema ya mama Marie-Hélène Mulumba aye ko fore mai na bita mai pe yango ebimi réalité monani yango zo mo keno bato to bajane sengo. Et puis là, baboye. Ba député oyo biso to vota kada awa na boye. Na decision biso. Ba yaka to vota bango, ba zoka pe. Ba sala ba stiko osata eloko moko awa na kati ya mboka na biso koto ba koto te. Mais maman boye ni député ni gouvernement ata na gouvernement te. O boye te mais azaka ka mama mais tala social ko sala ayiko pesa biso vie. Yango na to ebite soka ko posile. Ce que vous posez là solo, papa journaliste limbisanga to pourquoi azana no boye asali biloko minene boye bongo soka komi na sika wana ko komi ministre c'est que ya minene ko likasesu po azana no lelo ko telelo asali lelo ko munene awa na kata miliya biso bongo lelo soka komi ministre ou bien komi gouverneur ou bien komi nani c'est que ko sala ya minene ko eloko ni bo profiter na ba député na bino awa o sala ki campagne o nga oloba wa zoba bapesa bapolo babongisa mai te bapolo bango ya pembe omo opesi polo ntango obongisi mai wana bakonikelela mba na yo ebongi mpe eza bien ezomonana oyo na kopesa merci mingi mama oyo Nzambe apesa ye makasi ya ebele mpona na mikolo na ye oyo ekoya liboso tokobosana yango jamais na mboka oyo ya bita mpo ndabo na kovivre na le biloko na nga so na meli mai te nazala malamu te so na sokoli te nabeti inisime te bamwa ebele la police est là. La sombi opi mai ya rouge. Mai ya maf. Na somba opi na police est là na pangusi na makolo. Ya comment mai ya maf. Na sina bona ko sokola ta 3 cantines. Osoma opi, osali tetra. Na sombi opiri. Na zwe la mana ngai. Na police yango na pangusi na makolo pona mona na mwaswe. Mais si lelo onde mai bimi boye. Na ko sokola ta 3 cantines na mai. Sentiment inoza nango lelo. Bon, naza un plaisir makasi pona komona mama Hélène asaleli biso mai. Na beti 4 ans na bita na sokola kate nzoto koma dactylo. So cheka mai mazipa na nzoto bwe mukusa.
yango na sentiment naza nango ya omona basaleli biso mai na bisa mpe na kosokola lisu mai ntango nyonso naza na posa osokola donc plaisir mpe sentiment naza nango na motema mama nzambe apambola ye bana bateko bayaka na bapolo ya pembe mais savo eza te mai eza te okoyebisa yango keno élection oyo ekoya 2023 moto akoya na Thomson akozonga kokabela famille na ye bon neti nga boye kutu nayebi bango te mpe namona bango te mpo nasepelaka mpe na bango te bazwi bamongo mingi baza bateke oyo eza mabela bateke mais bazosala eloko malonga te yango tosepeli komona mama Hélène aza ne muteke mais aza d'origine congolaise yango tosepeli kosala ya biso eloko monene na mboka ya plateau boye tosepeli nango biso nyonso naza na esengo makasi mpona événement oyo eloko esalami ndenge nayaka awa nazalaka na mpasi na motema komona ke population aza na mai te ya omela mpasi wana esalaki ete nabunda si bazwa mai lelo tokomi na mai yango ebimi bato bazamona ete ezalaki impossible na esalami mpo nango na kosenga nzambe merci toye kosala nde vision ya chef abetoya to ede ye nga azala moto ya diaspora so nayaki mpo na ede ye na mawa oyo namoni bato baa na pasi na babi na baa na bango awa tosukola na bango mai ya salite wana tomela na bango mai wana me tokoki kosuka mai wana te ifo tomela mai oyo bato nyonso bakoki komela mpo mai wana ezala kosoka bamaladi ebele au moins lelo bazwa mai mais j'espère que tosuka awa te so tosasili ebele mpo na bango mpo bazwa na besoin na biso koyoka yo ntango olobi mambo ya diaspora nalingi moto aza na États-Unis moto aza nalingi bato bayeba yo oza diaspora outi wapi na mboka nini ngai nabandaka na Belgique plus précisément na Denderlein pas Flamand donc nalongwa Kinshasa awa depuis 1990 ce qui fait que nayebaka mpe plateau ya bateke te ngai naza Marie-Hélène Milimba ndo naza originaire ya Kasai sikoyo oza forage ya liboso babandaki après ezali programmé ezali 4 forages oyo eza déjà programmé mpona sikoyo mais tokosuka na 4 wana te tozosala nzela ya mobimba ntina mongata donc motu nyonso tu ifo amela eau potable bavillage oyo ezosala te totia 2 forages tokotia 2 forages donc esengeli forage moko tokotia forage moko mais bana nyonso tu ya koto ya plateau fo bamela eau potable oyo banini to conseil na kopesa mpe na badiaspora lokola ye oyo baza na matoti conseil na koki kopesa mpe badiaspora lokola ngai soki bokoki koya mpe boya koede ekozala malamu tozalaka na mosika te mpona kokritike mpo ngai mpe natiki famille na ngai mobimba kuna me naye kovanda awa na se sakrifie mpona koede population nazali na poste moko politike mpe nazali teke bapesaka nga mbongo to bafutaka nga quelque part me nayaki kaka na ide ke eloko nini mpo na biso oyo eza malamu te tokoka kobongisa yango nde na ide wana nde nakoya natambola natala naye koremarke problème na bao ya mai na bi te avant biloko nyonso malamu bazwa mai donc bapo bakoki koya lokola ngai baye mpe kotala oyo ngai namoni te oyo to ngai namoni me naza ya mayele te baye mpe na oyo bao mayele tosali mayele komsa mboka na biso ekoki liboso population na biso souffrance mpe ekodimine so biso toye kosala bongo non seulement topesa bango mai mais tokocrée mpe baemploi donc souffrance mpe ya bato ekodimine likambo ya hôpital wana population azosenga mais ngai moko nazali infirmière donc ngai moko etanke lokola naza infirmière soki na baleki na mai olie ya hôpital c'est parce que nayebi ke mai oyo nde ezopesa bango bamaladie eza source ya bamaladie ebele bazosukola nango bainfection yango wana malamu to banana na mai to banana na biloko ya kolia po motu so azomela mai ya bien maladi ezala te so motu azomela azolia bien ekoevite ke motu anabelaka donc so tosali nyonso tu wana tobakise bango susu hôpital po yango maladi ya mike ezangaka te tosoye bango bato misusu bazokufa po moye balongwa tikini kuna deke toye na Kinshasa bato nangoka tokende Kinshasa trajet wana kokende wana bakoma ndenge kasi moto akufi na nzela to akomi na kini me komi trop tard
donc toyekoya biso nyonso bainfirmière bazali mpe lokola ngai il y a aussi des médecins na poto bakoki koya tokomisi baide tosala eloko moko ya bien awa pour la population ezala bien ezo effectivement po ngai ndeko elezere ayebi nga na poto ayebi mpe nga en tant qu'infirmière ndenge kosala bilanga awa nayokaka kutuki alobelaka na émission me nalanda émission yango te atangaka kombo nanga te mpa baki ayebi mwana mwasi moko infirmière na poto na Belgique mais aye kosala bilanga awa ke azali kofélicite nga mpo na yango nayokaka yango kaka donc ayebi bien ke kuna mpe nazali kosala maintenant nde na ye awa ayebi ke naza motu moko nazalaki combattante monene na kicombattante na ngai nabai ke ezali kaka mpona kosala yango na poto te sikoyo toza na moyen toza na président Félix Fachi beto na biso azali awa ete azopesa so occasion wana toya koyede ye yango nayaki mpe koya koyede to babiso mpe bakoki koya biso nyonso tosangana toseside toede mpe vision ya chef oyo ezali mpe parmi bavision ya chef de l'état to toede mpona population na biso basedimie nga na olobaka merci na nzambe merci na bandeko na ndenge basali bon nzambe abokasi bonso abengisa mai awa ebimi mpo ya kosalisa bandeko banso bazali awa na plateau ya bateke mingi na bita mokonzi azongisa ya mingi na moto oyo apesi na biso mai mama Marie Hélène na libotali ya mobimba awa nazali kobengisa yango na pouvoir eklese epesi na ngai mokonzi nzambe apambola bato banso bakomela mai ekoma mpenza liziba ya solo ya bomoi to ya bango banso ekombo ya tata mpe ya mwana mpe innocent mpe amen. Voilà, merci, hein? Merci maman Marie-Hélène, on reste ensemble. En tout cas, merci na bolingo bo manifester, merci na maman, ma misu na ye, yango ebisi mai. Nga na olela te, mais na olobaka ka kolela na ngai eza ma misu ebimi awa. Mai ebimi a bato bamela. Maman azaki. Maman on commence ici, on va faire ici. Merci, ezalaka esengo, mais ezalaka mawa. Comment on a mutu azana responsabilité comme gouverneur de la ville. Kinshasa esuki na Mongata. Kinshasa esuki na Bukangalonzo. Et donc ça la passe ya comment on a keno bourgmestre Maluku a na bita ba ebiete. Ota même ba condition biloko ezouta na mabele na biso. Ya on a tuna ki binoti. Est-ce que biloko oyo euti ici? Babota ba maman na biso ba sali bilanga ba osala fierté ya mabele na biso mais lokola bino bozo sala toujours ba maman ba réclamer makesela ba biloko ya monana biloko ya uti risita ba solo ba pomme de terre ba chou ba mbala pondu mais botala niveau biloko yo souci ba maman ezanini après ko sala bilanga biloko ye koma na Kinshasa ateki yango aye na mbongo aye awa sali makambo mususu mais botala biloko babimisi yango awa mais moya taba lobela yango ezate bozoka esengeli ka biso toya awa mais botala biloko akolia oyo keno bio na biso mais akwa komona ka ministre ya économie kokende kosomba ka Thomson kokende kosomba ka basoso mais botala biloko babimisi biloko na bango mais esengeli bakoma nango sikoyo na masina to na marché de la liberté to na matete to na zigida mais botala ça dit parmi ba complice ya mbokoyo bato baso bomba ba congolais eza plus surtout ba autorité parce que bokene kosomba Thomson na Libye boye nango na Kinshasa bokene kosomba soso oyo mbula ba boma yango bayebi yango te mais biloko babuki yango kaka lelo botala biloko ça dit azui ba travailleur azo futa bango babuki pondu mais pondu lié comme la bato na Kinshasa les mêmes jours botala babi kabira loko le mati
maintenant mutuka moyen memela bango biloko ezate mais nazo kamwa oza journaliste na Kinshasa makambo ya koloba nde yango ba moto nde ezomema biloko ngamo na moni die makesela tala kuna nde baokitsa biloko na ba moto mama futimbongo mais biloko pe koma na Kinshasa na mutuka bazosala boye azo obligé ya komatisa pondu azo obligé ya komatisa mbala mais ça posa na ote mais ministre des affaires sociales azawapi ministre de l'économie azawapi et ça va passer même na gouverneur mama uta bagiselinga maman olobi nini po oza na droit ko réclamer soki adini na mai bo bimisa ye ata na biso makambo to souffrir Loza na bana et comme na marché des libertés na quartier 3 bakonzi bazo mona te transport et mati bot baza wapi kuna na moto souffrance awa pe souffrance to kende wapi bateka Congo toka blambon tokoka pondu euti na risité pondu euti na libité mais yo osali ya yo musala mais po biloko ekomela bato na Kinshasa ezo poser problème yango moni atake mopanzi sango esengeli na lobela bino po rôle ya gouverneur bozomona yango te rôle ya bourgmestre bozomona yango te ministre ya transport bozomona ye te nalingi obimiso eza na kati na yo bolo banana ministre écriture bango bazoluka bakeko luka libanda basekuru banini biso moko awa soki balobi penza tosala musala awa ezali donc abla le père ayaka akota ba tracteur masangu ya nzela maye banda ko yate bitumeza to ndo liaka masangu ta patron de bateke utabukanga lonzo pe na primo rase pona ni te pe na gouvernement na bango na tangu na bango basala bongo basimba criture po critique neza na mbongo makasi bati ba soutenir bato ba osala bilanga koto batia ba jeune batia ba moyen na bango anje so batia ba moyen na bango anje toza bien ba tracteur bango ba ya ezebe na Kinshasa ba kanga na kata mapangu na bango soit ba pesa ngo ba koto na ba crédit ba pia bango ba mboto sa misala pona pondu yango elesa Congo mobimba manioko ti ba poto wapi biloko na solo ngaka kende tina ba Brazzaville kona mboka pela bilei na bango nde yango pondu o penoni bakonza mboka nde bile ya mboka na bango na masangu fo masangu awa ka yo soutenir so ka na ba tracteur ebele pour ce tracteur ezebe bato ba musala makasi ba tereze ebele a vide bambongo so ba voyage kwenda futuka ayo chango koto ministre agriculture boyebi ete na yebi écoute na mona ete na yebi ete na mona epete beaucoup mestre maluka sala ne musane malamu merci moi mboka oyo nini omemi boye oyo grand-père eza aubergine nde eza boye na basako nyonso nyonso tous les 3 sacs eza aubergine tala nzela sikoyo tozoyaka nango donc nzela moko mabe donc l'état soutenir biso mpona gouvernement soutenir biso mpona kosala nzela oyo tozokemba na basaki mais biloko oyo yango ezosunga bandeko ya kisasa na kolia makambo nyonso quelque bapondu yango oyo aubergine basolo mais kote ezobimela so tolakisi bino okoyoka na mawa sotango balobaka kenoka Congo kaka mpona or mpona cuivre mais mpona d'abord bio ntango omona bazocommande soso baocommande piodi mosi ota awa na plateau de bateke nyonso ezali mais biso selo biso na entrée na biso oyo eloko pene opesa biso kaka pasi eza kaka nzela nyonso eza nango bien tofota bino boke koloba na parlement biso oza baétranger tobakoma traité biso lokola baétranger mpona nini mpona nini boza bolobela peuple mais peuple bolobela eloko te bovandi kimia peuple esouffri ta tokotomboka tokomarché surtout biso bamama plateau so tomarché ekozala mabe makasi mpo biloko ezouta na plateau kwanga na plateau manioko nyonso na plateau mais transport pasi tracasserie barrière soki 10 soki 1000 avant boleka 1000 francs soki chauffeur apesi te bakangi biloko eza périssable en tout cas lobela biso loba mpona biso vraiment bamama commerçante message wana otinda ya mwana mboka Eliezer eza ngai te yebisa ye bino bamama ya plateau aza député bokota nayebi Eliezer tambwe nayebi ye nayebi ye naoloba nde ya papa Eliezer
akota likambo mpona bamama plateau vraiment ata likambo plateau mpona transport aloba mpona likambo alobela biso mpona likambo ya transport tosufri peuple esufri ezaka mpona plateau te Congo mobimba Kinshasa mobimba bato bazoke ezandu pasi bato bazoke matete pasi au juste tozokende wapi tozokoma wapi ale 2023 tovote papier les tour tozala bazoba te tokozala lisusu bazoba na lukaka penza miko balader na loba na zoloba en toi tovote tozala zoba te tozala zoba te en toi tofongwami tozala kolamuka osali te tokosala te telema banda kosala zwa pour la biso bata plateau zwa solution. Longonya merci na Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba B52 Mukongo Nzoko père de la démocratie. Oya lobi keno place aux communication ezate ezaba tokeno bazala kokufa. Mais depuis to bandi ko sala ba forage place au bayambi biso loko na bita ezate. Ba chef coutumier ba pesinzela population ba pesinzela bon na binomo kolo lenge mai ezako sopana pe bato ba meli yango sur place héritage nini tokotiki la population to génération je pense quand même ba vidéo oyo ezokota na YouTube atala kufi lelo mwana nanga kozala na esengo ya komona keno makabo papa na wasalaka yango le sac est full.